Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira. Par la grâce de Dieu, vous informer, c'est mon souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Alors, mes amours, nous continuons toujours avec les dossiers des Kuluna. Affaire ya Kuluna, oh, donc c'est trop. Alors, j'espère que, bon, moi, déjà titre, vidéo dans Rocher Labino, il y a Kuluna, il y a avocat à violer client naï. Moi, on déjà na vidéo, en tout cas, ça fait mal. La vidéo est longue. Dans Rocher Labino, ba vidéo, nyon so obomona, comment bazo kanga ba Kuluna. Dans Rocher Labino, pe vidéo, ya mwana oyo muki à 14 ans oyo, Azako Samba, azo expliquer ndenge avocat violaki. Bandeko, eza pasi. Ba Kuluna ba violé, avocat pe aye ko bakisa likolo. Mokilo eza pasi. En tout cas, justice ya mboka na biso, esa la mosala nango. Parce que, apparemment, Toromi na Sodome et Gomorre. Alors, sans plus tarder, mes amours, ma vidéo est tellement moulaï, bolanda tina souka, s'il vous plaît. En recherche vidéo, mon sous la population, comment est-ce que bazo sepelande bazo kangaba Kuluna. En tout cas, eloko oyo ba mettre fin nango. Tout le monde appelle ba Kuluna ngo. Place bazo diembika bango tout le monde parce que trop c'est trop. Ba Kuluna basali ba dégâts et belé. Maintenant, on a ba commentaire, mon sous ba bazo yo te botika bango basa ba être aimé ko ba bango boy pourquoi bazapena ba famille, bazapena ba parents, mais ba parents na bango ba mona ndi ba osa ki Kuluna. Bazo mona paye très bien. Parce que so lundi bana nyonso bazawana mingi bazana ba parents na bango. Au moins ba retourner papa a envie oui, maman a envie oui. Ce que ba maman na ba parents oyo bazo mona bana na bango bazo sala biloko bongo. Rôle na bango ezanini. Effort nini basali. Alors, sans plus tarder mes amours, radio et télévision eza radio te. J'espère que awa totambola mingi na ba image, OK? To banano image ya mwana ya 14 ans, boyoka comment est-ce que azo samba. Avant olongwa tikelanga like, please za gentil, za kokanga motema te tika like, oko perdre l'eau moko te. All right? OK, toke la vidéo à liboso. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël en tout cas na bino nyonso, OK? Alors, let's go. Maman Marie, yebisa te bela yo lobi abomaki mwinda yo mona ekulera kale sonende. Bana kuna nini seti na ekutukuki ya mke wana ebukanaki. Ebukanaki wati tambo za hotel to tambo bakangie. Tambo bakangie ti wana to wana hotel. Ngana to bundana. Buki ebukanaki. Siko yo mona ki kale sonende nini mwinda bomana. Tanga longoli sentir patalo kwei. Wana avabo mamwinda. Donc avabo mamwinda nano. Ngana to banda ko kuna na porte. Ko nini ya poule za ba pembeni ya porte. Voilà. Réaction. Monsieur le public. Mwana mobala azo sala no te kuna na lokote la keni na couple ya nini. Votre réaction. Ma réaction, Monsieur le Président. Ma réaction, Monsieur le Président, je reviens par rapport à la déclaration faite par la prétendue victime du viol. Monsieur le Président, par rapport au fait que par rapport à la tenue, tout ce qui était au moment où les agents ont eu à mettre la main pour acheminer ici.
tout le monde, et puis même le pantalon était ici. Les gens ont eu à voir les sous-vêtements que je porte. Cela fait partie des éléments de la commission de cette infraction. Je vous dis, les agents ont mis la main, tout le monde avait vu vos sous-vêtements. Je commence par rappeler brièvement le fait si le tribunal m'autorise, mais s'il n'autorise pas, parce que le temps... Voilà. Les traces de sang sont bien visibles, Monsieur le Président. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Qui était violé. Mais Monsieur le Président, la ministère publique n'a pas eu même la main ou démontrer l'élément qui témoigne que la prétendue victime était violée. Parce que ce qui doit démontrer devant vous que réellement il y a des preuves, le ministère public devrait produire devant vous soit le rapport médical. Les rapports médicaux, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va nous rassurer que réellement il y avait eu l'intromission de mon organe vers cette prétendue victime. Hôtel, Qu'est-ce c'est la caisse, c'est hôtel. Ils ont la venue. La venue, beaucoup de quartier. Oui, nous tous, on a fait bien. Oui, bien, on a gagné. Ayebi na ndenge ayekosenga place ya se soulager na mwana mwasi ndeko na nga ase soulager sikoyo ayebi to lokola kaka oyo bawitela na ye bapalete eza salite makasi atindi ekolo palete eza salite makasi otata na chambre oyo eza douche na toilette se soulager kasi bana moko ntango bayabi kokanga ba groupe bana moko bakati courant nanga na kiti mpona defendre apura groupe komatana nga nazokuta ye na kati ya chambre na mwana mwasi azoganga moko na petit porte afongoli ntango afongolaki kasi yaya tosali nini nanakuta mwana mwasi asinema bakilanga mena na peki mena maître secrétaire bengela nga na police tokangi ye totie na chambre na police oui bakangi tokangi totie na chambre ye kobenga na police ye kovoye Voilà, Monsieur le Président. Je voudrais poser certaines questions très capitales. Ici, la victime avait dit que j'en failli en payer l'argent. Elle a dit ça où? Ici. Le tribunal ne se souvient pas d'avoir entendu ça. La victime a dit qu'elle vous a vu parler avec quelqu'un et la personne est partie. Monsieur le Président. Posez votre question. Les gérants est ici. Nous devons libérer les gérants qui doivent aller faire son travail. Les gérants est ici derrière vous. Dans cet hôtel, dans cet endroit en question, parce qu'il y a les lieux, la terrasse est en bas. En bas? Oui, la terrasse est en bas. De quel pouvoir où je me suis allé demander tout simplement que non, je veux me soulager. Et puis je prends la jeune fille. Est-ce que vous l'avez suivi? Il a dit que vous avez demandé que votre petite sœur aille se soulager. Voilà pourquoi vous avez dit. Il n'a pas dit que c'est vous. Ça c'est un mensonge organisé. Merci. Pourquoi je dis que c'est un mensonge organisé? Moi j'ai pris la petite sœur qui est peut-être à l'âge de plus ou moins 15 ans et puis je l'accompagne au niveau de l'essai.
Vous êtes monté tout ce qu'il vous a indiqué, la chambre selon lui, et vous a laissé, il est descendu. Je vous le dis ça, vraiment, c'est un mensonge organisé, fabriqué avec toutes les pièces. Oui, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 151 et 170, puis le code pénal, vu le code de procédure pénale, le ministère public entendu, qui établit en fait comme en droit l'infraction de viol de l'enfant Akati Lobalo Marie, à charge du prévenu Koumata Diko Di Séraphin. En conséquence, condamne le prévenu Koumata Diko Di Séraphin à 10 ans de servitude pénale principale, à une amende de 800 000 francs, à défaut subira 15 jours de servitude pénale subsidiaire, ordonne son arrestation immédiate. En tout cas, il y a les bossons après ce qu'on dit. Oh, bah, vu décision opération Ndobo, merci. Bah, continuer à Moussala Wanapo. Opération Ndobo de près Bimi, na rolo bana na quartier Kakao ya Mombele na Yolo. Ceux qui m'attendent mboule au peta, papa qui n'a nzele les garanties. Au moins na machette, bana mike ba mine mikolo, machette et papa. Mais depuis opération Ndobo Bimi, moi mesure mboule uto beta. En tout cas, tout le monde m'a calme. Autre senga. Na bawa opération Ndobo yozwa ba inose baza bien si ba yeba otrier o aza inose ba tim panzi o azali asengeli en tout cas ata grenade ata bombe c'est bon kunda ta na mabele ba ko muteme suki naza victime a bloqué belé na ko déterre na itando inene ona ngalo ba vraiment ma to éviter ba to bo trop dans l'homme exacté kuna bo mi mutu to mais so ba bo mi autre de l'homme comprends ni to vivre bo etini kule combien ma to makasi le col à toi là ma province mais la cité à toi là coulou na makasi papa net ngane mo ngane to tondia to kana suwe moko baba na ko boma bango ngane ba sambisa ba bomi ba boma bango kaka mabeleki baba nga kutu leta kutu asima munduki babanga na ete bongo biso bao batiki batu ba handicapé bakati batu ba pota ba musu ba voyageur te likola ba cicatrice okende o voyager te mabeleki donc to lembi bango soki idée o balobi ke ya ko boma bango eza solo basala ngo kaka mwana wana kombone loboko en tout cas zwa video ya mwana wana bokomsela ba ministre mutambaza wa me bolakisa surtout mwana wana auti oboma mutu même pas un mois na matonga na sambula abimisi michopo ba kalaka babenga loboko soka simbili sheta limbisaka te aza roi loboko komone loboko maboko ne katana te so simbili sheta papa yo fukama ako kato mutu elongwe ana ba makila ba tula de deux fois o abomi biso to ngonga na moni bibembe deux fois akimaka ne bakangi ebwe neti pona ngakuta baba ndata ko tire ndeye batsaira ta histoire ne sila liloba nange eza boye na mosala oyo bazongo justice ezosala bazosala mosala malamu susi na biso lokola biso bamonta banyokoli biso to nakobotola bambongo nakobotola batelefone nakobotola bamoto bana wana bakulino baza wana oyo koboma biso tana posa komona toyo ministre François Mutamba musala malamu ide malamu na oyo peseli biso awa na capitaine na biso ekomaki lokola toza esimona ba rebelle biso moko bakongolais tozoboma na biso finalement seke biso nde bino moko leta bwana koboma bango nyonso bakufa mpo na ngai pena bao baza wana babana na bango bakufa pena tomona bibembe bakufa tana posa na bango te bombe uta aza na lola basenga ata bombi na lola ekweya ebombarde tule kulila kufa inosa za te na bango bakangi nyonso wana ezala mineur ezala nai bango tu bakulu na miibi na victoire basali ba mama boye basali ba papa boye biso bamonta koloba te kobotola bambongo olobi boye mwana funde eza te mpo nini akokata nga na butu mwana reporter plainte eza te akokanela ngai bakokangi akobima so bakangi basambisi mbongo ye magisa ye afuti abimi na ye yango tobangaka kofunda tobangaka kolakisa
tobanga kopointe kingani avandaka esika ntele po tolakisi bakangi ye akei magistrat ya avocat alandeli ya bimi akaneli yo ozangi nzela otambola nakovoyage naki ata braza mbe yango toboyaka me lokwa na événement fasa mutamba kwa isi baboma kaka mpo na ngai etake président. Merci. J'espère que tolandi biso nyonso bolandi ba vidéo papa oyo abebisi mwana ya 14 ans pona nini mwana wana ba violaki pa bakuluna yepe papa wana je le rôle avocat défendre ye pa ke asali makambo mokilo yo eza compliqué na mitu naka bato bayo ndenge nini sentiment nini bato basalaka ba acte wana bayokaka yo ozobima na mwana moko ya mokie pe mwana ngo ozobima ne par force. C'est tout un esprit. To ezaka sentiment ne barate. Est-ce que mon tobo papa ondenga zo samba oyo? Est-ce que soka kuta na mwasi moko na nzela? Par jour soka linga a déranger ta basi 10. Na sur atami balo bien misatu ba olingai. Soka zaka na mwambongo na eka. Atama $20, $30 na poche. Ah maman ya to ke to fanto mena to moi sucre. Ba fi akine. To ba fi akine en général te na lo ba ke non. Basi elle est l'autre ko lo ba. Ata moi si moko ata ko lingai. Mais comment se fait-il moi na ya mukie mineur? Ozo épée par force. Et sa possession. N'a pas raté esprit ni donc. Et c'est leur moro donc et ça spirituel marambo. Tala bakatelo 10 ans de prison. Na 800 millions d'amende. Bon, au Congo tout est possible hein. Pour toloka 10 ans de prison. Soka zana bateau bazo landela ye. Abimane bako katata moi 2 ans, moi 3 ans bakatelier allez abimi na ye. Bato pe mususu ba na prison na, ce sont des innocents. Au moins innocent aza na prison. Bazé betomona ki awa ebele. Makambo yo. Nzamba sunga makambo o ekoma na suka pe esila. Bakonzi ya mboka. Donc basala bekiri na bango na ba quartier. Basala bekiri na bango donc bakomo banga kulu na koleka policier. Po policier ako kango mais aoboma yo te. Mais kulu na soka zio na lichette. Akatio. Yongo faut service pour contrôler kota makasi baba na ko fuya kabatu na banzoto. Omona mutu muso atambo ba kotisi mama Babilo ko pe ba kuluna ekotaka pe en Afrique du Sud na quartier mo ya ba Congolais Yoville. Bato ba na mboko ba yebi. Na Djobour na Yoville. On senti que no ba garçon mo ba yaka wana bango ba sakina machette ba to ko boma ko tout ndeko na bango mo kama na bango mo boy ba katie machette ezake belé. Et comment soki au salima seki ba kanele ba bisoka lichette ba ko kata yo ba ko zokisa ba tambola na machette na mboko zo niveau. Ngana ba série moko boye ba série ka ya makambo ba combattant tokenda osala émission moko boye to saka na ba journaliste ka ya Djobour hein toke ça l'émission ba kanela biso yo plasma yo kaka te siko nazaka souple na otamona ebi na ndoke l'église na otambola bazaka so 3 so 4 na sima yaya soki likambo ezo ya ofil yango sentir yango Nathalie na sima bo moi bat ba oya na moi omeka deza o senti que bato bolano ya assemblée ça pende na pakata mbangu na tata munene na ngati basi yango na tata munene boyete na pakata mbangu na ke dumu na duso na église na côté na église ya boso bakangi yo baboto le sac so oza na chance te bako beto bambata omi osala ba bimisel lichette bazalaka ba cérémonie on dirait bakangisa bango parce que ba dégué komaka trop ba komaka nese ba na ba côté ba congolais wana ba na gambela wana ba kokota ba koboto ba mabiloko ba dégué ba ndosa donc kulu na kanda ezaki na Congo et comme appelé ba chambre moko aboy mais na moni on dirait biloko wana c'est ça c'est tout un esprit taka policier azoko ko maîtriser kulu na te
parce que kuluna za lichette omo munduki okobeta masasi paya mais lichette so ba katolitama aweti esili video mi bale on ochoche la bino boki ne batonto na balobi abi bato mususu batikala ba handicapé pona bakuluna bato mususu moya ba voyager te pona nini ba kata ba machette boy na garçon mo boy na bi na Afrique du Sud awa abunda na bakuluna ba kata ye elongi bo ma malgré batonga mais elongi no soko moni obanga omuneka lokwa muto kuluna asala ba démarche à voyager baboya asala ba démarche nyonso akoma na aéroport batali photo barefulai on dira kufa na éviter si je me trompe pas itlaka kufa donc elongine ayaka Afrique du Sud awa elongine normal mais akuta na éviter ceux qui ont l'occasion ni ceux babundaka ceux qui ndenge ni ba chaye bambeli ba kenda ba traiter mais ce ba cicatrice wana e bebise long donc soko moniye obanga kaka mais ça n'est innocent ce que le quoi boy muto zaka bien izaka muto mo waye a bebise longi nae soko est-ce que akuta na muto asala ma bebo olimbise te combien de bakulu na babomi boki video na ochoche la bino abi mwana o loboko oyo babimisa ye michopo nzambe siko makambo boye omona be parents na ya za envie papa za envie mama za envie so bato aboso ba pinir bango to baboma bango papa oya kobima o mwana ngai bolimbisa ye bino ba olimbisa me ya boma bato mais bino ba olimbisa ce n'est pas normal. Et ça normal te yango vraiment au moins ce qu'on battu sur wakanga bango ce qu'on na ba ke na prison na ka le quoi Constant Mutambalo ki na prison boulou si je me trompe pas ça peut être ça boti qu'on a ba commentaire ba ke na prison ya boulou prison so ki ya ba kende batonga ba prison ya sika bato nyonso ba osala mabe na mboka baba na ko évacuer ba kuluna. La fois passée dans Zaki na 2021 na coup na victoire bandeko Congo commandé saturé boy na ke Congo na victoire wana talabato embouteillage donc nomuna ni omoni ezalaka na kala mwa beauté moko boye mais on senti que bato ebongo ba moto haibo na babata moto na bakuluna na miyibi mama bandeko au moins sofa na mboka libanda na ndenge mabete na vantar te nini te sofa na ndenge libanda ozongi Congo omona kaka kino bato basi bili le bon fin de quelques jours au mesana mais so outil fraîchement na mboka libanda ba mboka oyo ça développé hein je le dis bien donc Afrique du Sud surtout les pays d'Afrique, à pays d'Europe, d'Afrique du Sud, les États-Unis d'Afrique, c'est la vérité. Pour beaucoup de batongango, c'est différent na Belgique, na France. Na mamnege tambola na mboko malgré bana na bango bani na bango, mais on senti Afrique du Sud mboko surtout na construction, bato baya mboka oyo. En tout cas, baebi elo na oloba. Les pays d'Afrique mais ça tellement développé. Le roi poto ba vivre le roi mindele soko outi awa okiti na Congo omona franchement bandeko tellement na wumelaki awa mboko na kiti Congo après 8 ans nde na kita Congo bandeko na mona no bandako mikusi na aéroport wana mona aéroport ndege taka aéroport a Otambo siko na kiti na aéroport na biso Congo mama na mona compliqué na mona bato belé na zo leka na mona ba mituka mikusi na mona ba mituka bilonge tengama na mona ba moto donc a vertige non ka ba bimo oui na to sani et ça pays na biso za mboka na biso to sala nini donc on sentit que notre différence totale entre
mboka na biso na mboka bato mosusu ata kuti na Zambie ya pamba Zambie na rare na bango eza bien ba construisant omona ba McDo omona na rare omona ba KFC omona ba Nandos na ba mall na bango on senti mboka eza évolué oui mboka na biso pe eza ba construire Nathalie Kinshasa mall na moni oui ba construire bien Kinshasa mall et bon ce qu'on est bateau bazo ko ya na lift mama nanga bato ba matas nani escalator wana niveau bato bazo ko ya pour nini ba message mais c'est vraiment une très bonne chose babilo kwa boye to mona na mboka na biso c'est vraiment bien mutu moko ko melinga bibi bisho lingolo baka mabe ya mboka malamu mboka lingolo bate ba aussi ko inaugurer mall moko wana soki mall nini wana tangi kombo ba aussi ko inaugurer pourquoi lobela ngote papa ya malamu to ko lobela mabe ko soki leke bele to ko cesser ko lobela toko sesete ko lobela soki osali mutu bolamu soko osali mabe mutu alobati toza na posa biloko ya boye neti Kinshasa mall wana c'est l'épanouissement to moni bien elongola bato complexe eza te ko kena mboka mobo moni mola munene okomi ko banga non obi na Congo na biso to zapina mall na moni ba otonga Kinshasa Arena malgré silité na ki ba bi o ba décaper soki 100 millions de dollars pour na kosala Kinshasa Arena. Mais si comme ça les bandits na tela kibino vidéo wana la fois passée une émission de la fois passée na tela kibino vidéo wana toi na posa mboka na biso et marché bongo c'est ça toi na posa Congo au Kebo Moni Mall au Kebo Moni Park au Kebo Moni placement touristique au Kebo donc on sentit construction oui. Mais ce qu'on a dans biloko to mona na Congo oui bazo inaugurer ba biloko miel bazo tonga c'est quoi pourquoi banzela ba ko bongisa te on a kati Afrique diso o mona ka mo nzele buka ni place moke o komona e resala pas même un mois au monde ba yewana ko butu bazo bongisa et ça pour ani et ça pour na nini alors nzamba sunga Congo na biso justice kota bato nyonso babebi saka bana basi boko bakutonga bango prison ya bana basi bosela bango système moko balapa mpona kobebisaka bana bato tando ke prison 10 ans yo sentiment ezalaka nini nebi te possession bapossédaka bino ndenge nini ke ok obimana mwana moko moke par force et pourtant na paka juma basi ya ndumba baza ebele okobebisa vino 10 ans ya pamba na prison n'a pas qu'à jouer, ça on a 5 $, 2000 francs. Tout le monde a ma vidéo, awa. 2000 francs, au maintenant moi si. So c'est 4000 fois, 2 fois 6000 francs. On se compte dans 2000 francs. Ce qu'on s'entend na 5 $, 5 $, c'est 10 000 rand, ceux qui 10 000 francs, ceux qui n'y en a. Combien? On soit combien de bassi? Mais moi, on a 14 ans. En plus, il y a des avocats à se défendre un peu. Hein. Ah, mais c'est tout un mensonge organisé. On sentit mon tour français, mais français, et quelqu'un n'a pas bébé, ça m'a 14 ans. Et ça passe, oui. Spirituellement, ton rôle, c'est tout un esprit déjà, et en vouta kamutu. Peut-être, Negazawana a regretté. Parce qu'il y a d'autres choses, Batumusu Salaka, à Salango, Yemoko de lui-même, a rebatté qu'il y a Salango. Aïe, qu'on se rendre compte après que eux. Mais il ne fallait pas. On s'est retrouvé, déjà Saliango, il ne fallait pas à Salango. Alors, merci beaucoup en tout cas. Merci, je suis pratiquement à la fin. Nebi, vous êtes fidèle, vous êtes la fidèle de suivre cette émission. Merci à vous, merci mes abonnés, les abonnés de Bibi Chombombo officiel. I love you so much. Je vous adore, je vous aime. Partagez massivement la vidéo, aimez et commentez, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez averti. Beau partager, beau aimer, beau commenter. Merci na ba like na bino, merci na ba commentaire na bino. Yango zosa lasko bisopeto avancé. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% news et analyse avec votre humble servante Bibi Mbombo Plasma.
Bisous et bye. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Otikala malamu. Bye bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.